téléspectateurs, je reçois pour vous Oyo Bomone Longyo Kala. Niveau Bomone Longyo Kala na ebité Rafine Ntumbalake par okundole la binoye. Donc Nazelie penza kono avant di penza boye à comprendre que Rafine Ntumbako tika boa picolier. Allez-y vite comprendre que tout ça là, vous allez voir la bino Suzuki 4x4. Bonjour. Bonjour RT. RT. Denini Suzu. Ça va, c'est bon, ça va. Kito quoi? Santé ne mona Yesu. Sauf qu'à y a luka ba sapato ta luka ba momite. Oh, yo so côté ande o. Santé pande mona Yesu. À part kaka ya za ina ba voiture te ba bilamba te ngala lati mo elamba erreur na sali ya mwana mais santé ne mona nkolo. OK, oti kolanda okibo oto yo kapeli susu voya mutu na yo modobo abarambo oki monde. Loka koloba mingi latin bango baza ba 4 étoiles à quartier latin. Bango baza ba 4 étoiles, il y a rien à dire donc toujours de fleurs parce que mutaroye ba valeur non o ya yebio. Mais par contre la musique na biso mboka peut-être normalement comprendre que c'est lui qui te connaît azoro ignorer déjà. Oh. Ouais, on a mon exemple belé quoi, on peut pas citer quand même. Merci beaucoup à toi alors Suzuki. Bon retour na mboka na yo, ezama belé na yo. Bien qu'aux Arabies trop na kinawa. Toko yeba vraiment Suzuki azongeli nini. Parce que zo yo kama ezobeta ma Suzuki azongi lisusu pour arrêter kozongi la quartier latin. Neti nani? Neti Burompela zongi quartier latin. Burompela zongi quartier latin yango to mituni est-ce que Suzuki aye lisusu ko rezongi la quartier latin yo po un appel ya le 4 pozogat faut ba la Congo ba ye ba la Kimba la partout ba tab so ba ba ke na 2006 ozonga quartier latin ma questionnaire makasi trop ma questionnaire anormal te franchement réponse na Europe César d'abord moko là où il est ngabenga ya mobali. Les gens ils l'appellent Kofi Olomide, Kwadako Koraman, Mopao, mais moi je l'appelle Yamobali. C'est quelqu'un qui m'a fait naître dans la musique congolaise. Ouais. Donc je dois toujours du respect. La PCMO de Place Azaba, bon week-end, papa na Didiston, papa na Del Piro, PCMOT. Et puis sans oublier ma sœur Cindy, la meilleure voix pour moi, féminine. Parmi ma voix féminine, elle est là, je salue de loin. Et puis, et là, c'est déjà quartier là. Et puis, pour nous répondre, peut-être pour mon frère, jeune frère, collègue, Nanga Burompela, je ne sais pas, peut-être à signer un contrat na Yemoko, peut-être bazana en clone à Bangonavie. Moi aussi, peut-être sur ma Benginati à moi, un plus, je peux aller mettre un plus peut-être exemple net na ba disque na ye na kokene na salisi parce que ye o ya salaki nanga na yebite swinga na ko sala pepo na ye c'est comme mon père ce qui m'a fait que me on est sur ça na mbota ma petit na koli je crois nga peut-être na ko zong c'est la tata na ngate ata na komi na ba millions ba milliards donc franchement je dois du respect à Kofi Olomide, à Quartier Latin et puis à tous ceux qui sont à côté de Kofi Olomide vraiment bah mais quand toujours encadré parce que bisoto aux arapika simanaye malgré tout non maintenant je suis venu uniquement pour préparer terrain pour balobaka il faut d'abord colonne nzete et puis année prochaine au monde nzete on va appeler na sapi nzete mutwa lengalo exacté il y a que préparer terrain sans ces habits parce que dans toute fonction et ça m'en a rappelé dans la vie privée familiale. Moi, je ne pouvais pas laisser mes enfants trop jeunes, surtout à Souka Stanley, que je salue de loin, et son grand frère Steven Samuel, à joueur il y a Cecil, je crois d'ici Senzamba Sungi, 2 ans, 3 ans, à Kobanda déjà dans club, il y a Paris Saint-Germain, mais à un niveau, il y a école. Et puis, je salue ma belle-fille, unique fille, Nazanaye, Rosie Njoku, là où il est, je salue. Et puis, il a aussi son frère, le cadet de mes enfants, Andrea, il a au moins 13 ans. Donc, 13 ans. Ouais. Suzuki Okoli, hein? Nakokai Kotika, moi si na responsabilité, il y a bana mikiete, surtout na poto, Steven ou Anatan Kokoseki, 16 ans, 17 ans, comme à âge moroboui, à cause ça n'importe quoi. Donc, je dois être parent, responsable. Il y a moi Sengagi, la joie qui tamponne à Banananga, Nzamba Abino, et Koufelité. Comme je te donne toujours le souffle de vie, va voir la place, ta place.
sani na yo ate longwaki luka osomba sani ya sika. Donc l'année prochaine peut-être bomona makambo tout pena je vais m'installer ici comme d'habitude. Non, ozongi na yo uniquement quand la terrain au lukande ni a installer groupe na yo mais ça te pour na retour dans la quartier latin. C'est ça. Voilà, alors expliquez biso na nous parce que ozonga rappelé quartier latin en 2006 ba corni bo signa ki boyo kana quitté pour après 3 ans ka Kolongo et Kolongo en 2009 hein. Kolongo akuté soko lobi kozonga Kolongo moi je suis pas na kati na yo na koloba peut-être waneza ezarapenda kuna biso. Comprendre ce qui n'est tout bête tolo na poto biki vraiment tokende ko sala assemblée nationale na parler du peuple parce que ça ndako yo to pesa ngo lokumu eza pe kitoko ti lelo ba clim ka ndemo na Africa TV. Donc toko pesa exemple mususu peta mususu biso to beta na martira. Donc ça veut dire les stade vraiment la capitale tolo bana Africa mobima ngala betela ngo tolo. C'est comme d'habitude ngana witi na quartier latin. Na 2006 ozongaki. Na zongaki te j'avais eu l'appel. Et puis le mieux payé, vraiment l'artiste congolais, j'étais mieux payé de 2006 en 2009. J'étais encore mieux payé. Oh. Ouais, parce que vous la randa kuna poto, vous faites un sous awa. Donc vous avez un salaire mo tisuka nango avant 3 mois na zonga poto, ngamo na soleil na ngabi avie. Oko diminuer salaire. Je suis le seul aussi na kenda ko là-bas diminuer salaire. Oh. Donc ça veut dire aïe Suzuki ko ça. Tam taïno ba bec clair ba jeep ba nini. Un mot we côté mususu na koti na kati. J'avais vu mon frère, mon grand frère Idi Amisi. Papa na yeme. Moi je jette le flair na Redi Amisi. C'est quelqu'un qui a fait batana yepé mais batana est toujours ezanango. To lingi teke lobby tout le monde a rédit à Zongi Moulimo, bon, il y a tout PC sous valeur, mais non, sa valeur est toujours quand il est vivant. Moi, ma valeur quand je suis toujours vivant. Ceux qui n'ont pas soutenu la vie, oh, Moutouanda, Osai Sangata, Yena, Simawana, Tamso, Autika, Olelanga, Tamso, Tango, Olelanga, Elalo, Lamkate. Donc, ceux qui doivent comprendre bien que non, contrat de Zaki, il y a 3 ans. Zaki, il y a 3 ans, de 2006 en 2009. Donc, de 2006 en 2009. Donc, tant que contrat de Sili, il y en a mon pas pour renouveler les soutés. Tu regardes, renouveler tes passés, Banclo, en 2009. Moi, je savais qu'en 2015, je pouvais faire quelque chose déjà. Donc, je me suis préparé en conséquence. Donc, tout le monde, 2011, 2012, 2013, Nazoya, Defemba, Biakoufi, Nazongi, Naesusu, Aneo, Nazarozong, Apona, Libela, na décembre, janvier. Paix à son âme, Babiandong, Shokoro, Wautaki Mokotika, Biso, Suzuki, na Musika, Sango, et Zoakio, il y a qu'au perdre Moko Oyo, Pozalani, na quartier latin, Moutoloko, la Babia, Sango, et Zoakio, Nengini, Bete, Biso, moi, en bref, d'abord, on a Koloba Oyo, Lobi, que son âme repose en paix. Pour moi, Babia, ce n'est pas un collègue. S'il était collègue, beaucoup de collègues, ils sont en France, mais ils n'ont pas pu arriver. Tout le monde a un manque de moyens, peut-être mauvaise foi, peut-être ils n'ont pas eu le temps, peut-être excusez mais si je payais mon billet uniquement pour Babia na sala au moins 4 jours, 5 jours, lundi, c'était parce qu'il était mon frère. Aux gens qui appellent ça que... Appel au Nazoua qui en a déjà, je mangeais plus. Depuis le 8, si je ne me trompe pas, le 8 septembre, il y a moi au Tobanda, mois prochain septembre. Donc moi, à septembre, le 8, Nazoui Sango, pour naïe, il y a Koufi, Nazoua réalité, Natala qui est na... Bataki photo na Facebook, Balalisa qui est au hôpital. Nathalie qui est, oui, c'est lui. Est-ce que vous avez au sol là? Tobanda au sol avant. Avant qu'il fallait 8, je parlais avec lui, date à Souga dans Solane, il y a les 6.
avec Mboshi Lipasa. Tozalaki na mboko tobengaka Vitry, bao bayebi Vitry na France, ezalaki na arrondissement na Vitry 94 dans 94. Toyoki ye tosololi na ye alexi biso badamas morazolia na Viber. Ah wala bobengi na imo ya Viber. Na imo ya Viber biso tozali na ngome ya Mboshi yangate ponga zali libanda ya pa Mboshi. Donc tu regardes au mona olia ah mabia onionde nino yo euro na 11 ozolia ah ya 16 manimbo nga bati wana melango suste. Abenga ko ya 16. Ya 16. Donc parce que y a ba chiffre msuba ba chiffre 3 ba chiffre 10 nga 16. Yo ya 16. Ouais. Donc ya on a lobby donc tia kendaki depuis le 8 ponalia il fallait na mona na lela ye ponalia. Donc ça dit beaucoup, c'est un frère à moi. Des baloba na zaiko yemba gambili abel pa yemba famille tango mususu peko maka camarade mususu ko ma ko lekandeko. Voilà, alors pour na mémoire na ye moi eloko moko ya babia soko yembela biso moi parti moko esala biso moi. Oh. El findo a motema bonio ponio ponio loke untelintela untemayo unseidi Banzaka ngai wayo souffrance mere bolingo c'est vrai nazanga yo lelo yo oh babia libonga linzanza libonga na langi mwasi ya bonga na mobali babia bonga na Kongo yo lelo déjà banzembo yengebi man album na ye batungi ba bien otenga bien depuis 1993. Mais je crois que mon album na ye. Voilà, alors le moko bobeta penbenya Koffi Olomide bino nyonso. Eza ebele car peut-être refrain na ye na linga oyemba ngote po le lisangai so se pelisanga quand même temps soto le katanzembo na ye ngo le nzembo na oyemba ye ngo. Te le lisote mais pour na plaisir à la téléspectateur va comprendre. Kanga bien penate. Sala. Là c'est ça revient te wana sota mo zwata mo parti musu. Mais na ebitina na zoloba je crois que la mission nga déjà il y a des larmes déjà dans mes yeux na au salle missionnaire qui l'a été donc ça, je le porte au fond de mon cœur je vous jure c'est pas un ami à moi c'est un frère à moi donc je vous jure quoi. Je comprends parce que là na moni balarme na sisi ko longo la pile na été vraiment merci beaucoup à toi Suzuki. Alors Suzuki to so la mo mukie batu bazola na biso bana posa olakisa biso misapi na yo ndengo tika na quartier latin zongisa batu na ki Suzuki 4x4 mais Suzuki biopé Rafina Ntumba Suzuki kwa kila biso mai na makolo Suzuki okisa biso soni parce que babiso oyo tolobaka na tia Rafina kati nango yebeke lelo fali pupa robima parce que batu na ta wana bande otala babi Suzuki ne lelo Suzuki soka za pembenya Koffi Olomide te ke ba adversaire makasi wana ezala mwana Suzuki po okenda opasola banzela mais lelo Suzuki oza na quartier latin te Suzuki obimi pété ne batu bando zelo bima o mata te otala ka bo fali pupa ne pembenya Koffi Olomide amati expliquer biso na jeu wana ezaki ndengeni ozaki sur na yo te obande ko banga to ezaki ndengeni soko lingi oyo bango pona nga na kozala vraiment Nicole Fulu abukuna da bakote kuna déjà les la voix fort na kosenga ba oyo babandaka bolingo ya sikara tango nyonso mobali kobetaka mwasi na ye fimo mwasi pe lokola azwa monoko ya mama na ye akofinga mobali lokola kutu mwana ye abota nasengi na bino bo changer caractère anidemo na Bruxelles Jean-Marie Lomboto na leli mingi mama zomona ga donc na nonande te na mais voilà la monnaie zakaka de pole be mama ai kombo nini na benga yanise Pedro nanga na yebi bino bozana bambongo ngala zanga ye na yebi bino bozana baniolenga kaka simple piéton bola taka oyo ya poto ngana salisa tombola bwaka na pesi motema na ye nyonso epananga gigi aveda yebisa bango bati kotungisaka mama Sébastien Kibwati papa nanga mais yo za musique non toko ya lisusu exemple yo mo yebi yo mtole lango eleni mulanga mwe
filigantangu eleni mulange mwiye filiganza ngamudu nangawala mukopere ye mwidimbo ngawo mami genda buna amuvila mwi donc ezanango donc soki ba support ba ye ba donateur ba ye c'est que voix ezali parce que ba donateur ba ota l'émission oyo ba tuba je crois ba roya parce que na album oyo ya siko na toya kuna presque donc c'est to kesu na magie ouais yebisanga mokolo kozonga o na yeba o karol nanga ye mikolo ekomi koleka na boyo yelanga mokolo moko ya kambango bolingo na ngaye motema ekoti bonkono basusi na lembi yakalongolanga na mpasi oyo Rafin Tumba yamba yanga bolingo mama na bobete na mystique mais on retourne à neni nyomona on a lobby soko yimisa yo qualité ozomona on a lobby te ozomona bandeko na yo misusu te ya keno bana mai Kongo eza ya biso bana mai misusu tobeta na bango na quartier la temie ke tozala zala de alibanda ba modo wa barambo banani tokanga malisusu totombola lisu bendele bavo ba Suzuki ebunga te bavo ba modogo ebunga te ba fali pupa bacha ba fere bacha kaka pourquoi bendela Kongo emata mais Suzuki bulane ya kaote idée bozolo bana idée na bino wana ezoza neti ba ya bino te ndeti ya ngai neti idée no wana eza ya yo na respecter ngo le quoi ça devant bato peut-être na ozanga eloko koloba te eloko koloba ifeza là déjà c'est que moi je peux dire d'abord na repesa d'abord merci na ba jeune frère nanga d'abord na robana na sepona matalikolo je salue de loin mon jeune frère Fabrigaz que j'aime de loin, peut-être de près dans tout le monde en a été, mais de loin déjà je salue, je remercie. Et puis na pesi merci sous vraiment ya mingi na yemoko nga benga Jésus de nuances. Moi j'ai dit le frère de Jésus. Le frère de Jésus, mais le frère de le Jésus de nuances, le frère de Jésus. Yemoko. Donc tu na yemoko nani ezaka yemoko pe kaka ngatanga communauté parce moi na sona tunie comment il s'appelle moi na ngabina danse na yemoko ya boy dans soana na poto ça c'est ma bé je suis de nuance ferré là où il est je salue et puis félicitations na ba autour azosala et puis ce qui na robeta c'était pour na yemoko le président de son groupe et Fanjo Fali ce qui n'a robeta c'était parce que la jeune frère qui simananga na famille ya quartier latin donc je sais pourquoi j'ai dit ça pourquoi na bêti c'était place wana est-ce que vous saurez avec attends moi mais tolela ki na jeudi na babia na France et vendredi te se retrouver na à Sunagi Sasa donc ça veut dire tout le monde en a tout le monde en a qui donc c'est un frère na ebelo na opesa ina noté na maloba bat bandima bisote mais au fond de moi nkomsusu akoyeba oyo ekobima na kati na nga mpo na ye ouais. Si vous prédire dans l'avenir parce que Bourron Pela azongi quartier latin prédire dans l'avenir pour na Bourro est-ce que Rose ezakuna et puis na okuta nango est-ce que okuta na esengo parce que yo pozonga na 2006 yebisa biso na nosiko prédire dans l'avenir ya retour ya Bourro na quartier latin ouais eza lokola na opesa nde exemple moi prédire ezate parce que nzambe kamta aloba oyo ya mokili comme Suzuki azo juger on va comment que ne juger point et là on a la koloba nde pona Bourro là où il est qu'il soit toujours sage à koka respecter contrat na ye a signer na patron na ye oyo aza ex patron na biso Koffi Olomide et je n'ai rien à dire et là on a sa conseil à mibale yangwana côté grand mopa on a roye balroloba je sais que peut-être azana mutema wana ya munene pe azala nango ezala pas si soki muto akei azongi ezala pas si minyo yambaye pe mingi so tali bazongi sarate so azongi sio azokipe yote mais vi wana so azuyo tamso mo abimission na publicité abimission pe na podium il s'occupe de toi aussi il te donne ta valeur. Donc place wana vraiment eloko akopesa ye ba conseil ezate Koffi Olomide vraiment yamba jeune frère na biso ya bien et puis na koyebisa yo pe boye
wana eloko ewiti depuis Angola. Vient nanga Sébastien Kimbwati kuluta baleki, lui c'est pas mon ami, c'est un patron. Donc aptinda ki message na ye yango na pesi. Et puis Crévi Futila Matata Liebo la pesi pour message atindela ki biso na texto atindi ke non musique na biso ndenge eza malamu to ba ko respecter ba oyo ba veka ba o ba so vivre na ba o ba roya na sima ba o respecter penzela. Puis na opesa merci na Fidèle Zumbu papa na Dimitri en direct na Angola. Puis na opesa merci na Blanchard Kadhafi que je salue de loin aussi. Donc Likambozolo Bahana ya Bouro na pesca conseil na Bouro na pesca conseil na Imo. Voilà, tout solo la fait entrer l'accusé et Tozo Zelango pour Camboy. D'abord Torozela Maxi Single, il y a Mephibosheth parce que na longwa 4x4 parce que 16 et amuke. Suzuki 4x4 600 PT parce que na koma Suzuki 600. Na koma Suzuki Mephibosheth. Oh, pourquoi Mephibosheth? Mephibosheth eza mwana bilaka. Donc on a resenga batutu bakende na Bible baluka Mephibosheth eza roi dictionnaire mais ya Nzambe. Bakende kotala ba mwana Mephibosheth mwana bilaka. Donc c'est le moment oyo Nzambe abetaki fimbo na mai kabwanaki. C'est le moment Nzambe asalaki boye po Jésus a sécurisé Lazare. Donc il est temps vraiment. Donc de salut je loin aussi. Yemo na Mephibosheth Junior Yampaka. On a payé penaba merci ebele. Et ça single ezobimata. Et ça single il y a 3 chansons. Peut-être tokoye ba ndenge nini tokopesa bino titre ya Maxi Single d'ici là. Donc na singa na ozolanga pe ponake. Pour récupérer ma blog etikali après bon moment on a écran peut-être je crois en Afrique TV vraiment ozanga na place à l'image mouvement na yo bana posa ba ya pembeni na yo basabo. D'abord pour na Maxi Single wana toloba na salika ba programmation déjà. Donc semaine prochaine na bando takena no ba guitare so ina 6 semaines na ba cœur to ekota oya kolinga azala na kati soit à aider Bissopé financièrement, psychologiquement, spirituellement. Nde bamsuba lobaka na ye osala nasali nzambe nzembo te osali nzembo otie kombo ya nzambe wana to bando développer ngo na balbum mususu yaona na pesa ko merci nasali nzembo na ngamo bomona ngo na Maxi Single nzembo na vraiment na dédicace ngo uniquement pour na Crévi Futila Matita Liebo eza nzembo na ye Amourel et puis na pesi merci na bandeko nyonso bazoko tala biso sans oublier Africa TV. J'espère na suki wana mais na ko remercier manager na ngabengisa kinga awa picholu ya solo manager au PC Moteka mingi tena tika na moi des questions suka. Voilà Suzuki baloba ki papa chéri amema opoto mozala reconnaissante ni solongo zarane na préféré ba question bo na préféré yemo papa chéri aza ou atindelinga totala ba image omoni lisolo tuninga lelo na rolobango pété mais tant musumu ko na rolobango après ba 50 ans après ba 20 ans après ba 30 ans nzamba sisi biso en vie peut-être mam tu baloba vite fêté donc wana pe ngapi na bomba na kuku soki bango batu ba yebisi yo moko na bango ya pe na TV tozala ya tuni question nga na répondre poko loba ya zatenga naza atana lobi na nga ke yemta memakinga atana bi ya memakinga te ça va nous rapporter l'eau. Podium jour wana liboso batu prestation Suzuki otika voix et ça là on est vraiment que j'étais pas préparé. Vous savez, quand vous prenez un élément qui est très dangereux aussi et vous le préparez, il à la mieux. Mais j'étais pas préparé parce que Ale Makaba azogi tamingi, jibazogi tamingi au sala musique, otobenga orchestration. C'est mieux que voix.
nazwaki temps ya korepete na bango te oyo bomonaki wana ndambo wana esalaki kaka ifale ezalaka ndenge wana. Voilà, eloko moko ya bana Congo tozela mpe na kati ya single wana soki otikela biso mwa empreinte nango awa esala biso bien tobiki na studio mais tozwa ntango na place ya Morel parce que Morel malasi tozwa nano eloko moko ya bana Congo. Yo bandaka bampasi na yo utakala e bate kaka yo na Zanzibar moumbu na Amerika yo tangisa pinzoli ya mawali walokola ebwele liwa ya profete kimbangu na boloko tina banate Afrika matanga mbalelaka bana ya Soweto Namibi Botswana pe kuna na Zimbabwe Gabon Martinique pe kuna na Liberia Monrovia baninga ngayoyo na kati minyololo na longwe boumbu na tiki singa na kingo ekomi matata mapasi na Somali Liberia ekoti bitumba o Guinée Bissau balela kami Angola basali ebale ya makila. Merci beaucoup. Voilà, nabandi ezamba liboso mbala sukate Suzuki tozozela vraiment et osala biso bien makasi. Alors single wana soki tozongo déjà 20 décembre peza bana Congo ba osepela po tobike générique yana kati yo moko bwaki lisusu na kati ya générique yango. OK, alors plaisir peut-être on a Rafine Ntumba pe ba téléspectateurs bazolanda biso moi eloko ya moi c'est un manyo soki mobali go beta moi cinéfi moi eloko ane sala Rafine Ntumba bien na bike sala rappel dodi mukamba bien mukamba badodi na niko vraiment le fulo abubazolanda depuis musika et ça la rappelle bien à Félix Oazé quoi monstre d'amour président Tomoni Testo vraiment invitation ya Fikine Lelo na Rosa la président merci beaucoup ngana préféré na sala telo wa ndambo mukeka ya Crévi Futila parce na bayebi voa bayebi ngombe bazomona ka netelo sala na biso to sengyo simo bagise biso ya Crévi Futila et ça bien à Félix Oazé quoi monstre d'amour quoi ah bon ouais ok Valentin Mbopé pesaka tailaka na bankumumela koya mobimbala ngayo susieto ngelinga nzoto mawae pichunumbi bolingo ya nani Jean-Pi bolakisa o bolingo ya Nise Pedro Gigi Veda o apesinga ata ya lokalote Bruno Kitemona mawa mais bayoka ka mawa te boyoka ta mawa Rafine Ntumba yoki mawa na repesa merci d'abord na yemoko manager nanga que je dois du respect et lui il a fait que Suzuki Azanaki aller retour bien na ye ya SN LZ Picho Mfumu Papa Namira Papa na Raolis. Merci beaucoup. Merci. D'après Simbota Souka, je crois, na maître Willingoyi, l'incroyable maître avocat, Katia Kombo. Merci beaucoup à toi, Zidane Fimou, de Paul BSTF.